Mokonza zali oyo bagumba melaka ebongo pona mokonzi na bakonzi tosalani. Mokonza zali oyo bagumba melaka ebongo pona mokonzi na bakonzi tosalani. Tobengaka Nzambe mokeli na mokili kosi na yuda lelo yokomi kosi ya libota na ngai. Mokonza zali oyo bagumba melaka ebongo pona mokonzi na bakonzi tosalani. Obengaka Nzambe mokeli na mokili kosi na yuda lelo yokomi kosi ya libota. Ona kopemisa ta monoko eyawoza kolo na ngai nazobeta tatolo po yozali kosi ya libota na ngai. Salanga monzoto na tango na ngai kolo benganga mbwesi. Bien-aimés, s'abonnez à votre chaîne www.tolonase. Shalom ma chérie, shalom, partagez le message. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Oh, Détipia ma chérie, on est ensemble. Partagez le message. Mimi Mikachu, ma copine d'enfance, que Dieu te bénisse, ma chérie, partagez le message. Invitez. Tolia bilei ya molimo, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez. Maman Chantal Mbwenge, que Dieu te bénisse. Maman Chantal Wenge, que Dieu te bénisse. Nzambe apambola ba bien-aimé nyonso bazokanisa biso na tolo na se de temps à temps. Oyo bazo kanisa biso na tolo na se de temps à temps. Nzambe apambola biso. To partager message. Partagez message, bien-aimé, s'il vous plaît. Partagez message. Merci Maman Tété Bouka. Maman Tété Bouka, que Dieu te bénisse. Mouika. Maman Tété Mouika, kolo apambola yo. Kolo apambola yo na présence na yo katina biso. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez le message. Toujours poussa na présence en Nzambe tout à l'heure. Toujours poussa na présence en Nzambe tout à l'heure. Toujours poussa na présence en Nzambe tout à l'heure. Bien-aimé dans le Seigneur. Partagez les messages, partagez le message. Oh, Agnès Mabeka, Charlène Bofassa, ma petite sœur propre. Charlène Bofassa, que le Seigneur te bénisse pour ta présence, ma chérie. Partagez le message. Partagez le message, invitez Ami Moko na Facebook na yo. S'il vous plaît. Partagez le message. Oh, Maman Constantine Timba, que le Seigneur te bénisse, prophète Mboukou Ezekias Monoko Nanzambe, que Dieu te bénisse, papa, pour ta présence, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, partagez le message, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez le message, kolo apambola biso nyonso tout oza na ligne. Nzambe apambola biso, partagez, prophète il est là. Oh là là, aujourd'hui là, Nzambe alingi tolobela ye, alléluia. Alléluia, monoko na Nzambe. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, partagez le message. Donc, moi 5 minutes, il y a prière. Et puis, toko ta vraiment na masolo na biso à Mozindo. Magie.
Magie to bonzambe na kati ya lingomba. Partagez le message, bien aimé. Bao balingi ba benga biso, appelez-nous au 07 53 38 85 20. 07 53 38 87 20. Partagez le message, bien aimé. On est ensemble. On est ensemble comme aujourd'hui. Nayebisaki bino la fois passée, tozana bino chaque mardi, tozana bino chaque samedi avec le prophète Ézéchiel Simbu. Donc, prophète Azana Makambo Bele Oyo, alingi aloba na part ya Nzambe, na part ya Nzambe, bien aimé tozo poussa na présence ya Nzambe, longo na prophète, tozo kende kosenga yoshua ya mashia, merci, tozo kende koyebisa Nzambe ki azama lamu pona biso, tozo kende kotika soirée na biso alelo, tolingi to partage. Koyebisa Nzambe alola, Nzambe ya bomo ike, tozo talela ye butu alelo ezala butu moko beni, butu alelo ezala butu moko ya bikamwa, butu alelo ezala butu moko ya ba merveille, butu alelo ezala butu moko wo Nzambe na lola akolobela biso. Ministre Tchekevala, ministre Tchekevala, que Dieu te bénisse, na présence na yo parmi nous. Partagez le message, bien aimé dans le Seigneur. Partagez le message. Partagez le message. Et Makoso Victoire, partagez le message, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu. Invitez, s'il vous plaît, à tout le monde qu'on a fait Facebook, nous, et Kozala, bien. Papa, nous te bénissons, nous te glorifions, parce que tu es Dieu Adonai. Mokondi akoka mweliki abasantu mokote akokani na yo. Toko kisayo na nani longa na biso, toko kisayo na nani bikamwa na biso, yonde nyonso na biso, yonde makasi na biso mokondi na kembo. Papa tokende wapi soki na yo te, zwa lokumu nzamba bema, zwa lokumu nzamba profete mbuko Ezekias, zwa lokumu mokeli na kokamwa, kati na yo Yesu nde bomo ya seko, libanda na yo kufa kolo toye komitika na se, na makolo na yo Nzambe, bomba biso, batela biso, pote tozaya yo, bomba biso, batela biso, kolo pote toza na bosenga na yo na kati na maboto. Toza na bosenga na yo na kati na ba famille, bien aimé kene ko remercier Nzambe. Kati, fille de promesses, tout ça na présence Nzambe, Sephora Mboui, kende kotombola Nzambe, kende kotombola Nzambe, kende kotombola Nzambe. Tokyo tombola Nzambe, tokyo sa Yesu Masia, merci pour le moment oyo, asali biso ngolu to kusa na présence na ye, tokyo yebisa Yesu Masia ki asa bolingo, tokyo kotika prophète na maboko Nzambe muno kwa Nzambe, Nzambe akoni lelo, oyo Nzambe alobi ete ayeba kokabola na biso ya motuya oyo Nzambe, na nzela na molimo mosantu atie na kati na motema na ye, na maboko Nzambe, Nzambe akota na raison, Nzambe azala na mitema na biso, nyonso kobima kati na we esika ezala kaka pona intérêt ya kolo Yesu Masia, nyonso kobima kati na esika oyo ezala kaka pona intérêt ya Nzambe, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus couvre biso, nyonso ya bataki ya ba retour to rendre ngoni le sang se fait, Nzamba fongola biso mato ya molimo, toyoka lokola batu nyonso tutu epepe apesa biso boso soli, afufukola biso misu ya molimo tomonaka lokola batu nyonso te kolo Yesu apambola biso. Amen. Shalom prophète. Amen. Prophète Shalom, na yo côté. Shalom, shalom, mama tolo nasi. Oyokinga. Prophète na yo kayote. Shalom, shalom. Na yo kabiso. Bon, zelana na bongisa volume. Oza bien, position eza bien, mais na yo côté. Volume ezali bien. Volume eza bien. Pana nga volume nga na oyoko 10 sur 10. Oyokinga? Oyokinga siko? Oyokinga mama tolo nasi? Nga na zoyoko volume ya bien. Na zoyoko volume eza bien ben. Na comprendre te kuno zoyoka nga tende. Allô? Nga na zoyoka yo bien. Oyokinga?
Oyoki nga sikoyo. Ouais, nga nazoyoka yo bien. Amen, amen. Nayoki yo prophète. Ozoyokana na yo. Ok, merci. Nayoki yo awa, nayoki yo awa. D'accord, merci. Te nayoki yo. Ok, c'est bon, merci. Te nga pesko nayoki yo 10 sur 10. Oui, papa nayoki yo. D'accord, merci. Oui, papa nayoki yo. Nga pesiko nayoki yo, nayoki yo. C'est bon, nga siko nayoki yo awa. C'est nayoki yo. Shalom, papa. Shalom, shalom, Mama Tolo Nasi. Oui, siko nayoki yo. Ouais, nayoki yo siko très bien. Bien aimé, partager le message. Bien aimé, partager le message. Partagez vraiment les messages. Tout matata, moi. Tout comme moi 15, moi 20. Pour tout partager pendant l'Ilobanza, mais mon grand frère propre Ibrahim Kumbi. Que le Seigneur te bénisse. Losako. Tindelanga Losako et pas 16e. 16e Losako. Losako. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a partagé le message. Koloye soit kopambola biso mama Elingolu. Elingolu Yanzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, partagez le message. Maman Elingolu, partagez le message. Partagez, partagez, partagez. Bien aimé, des types qui a colembate, partagez. Évangélisez, bien aimé. Na Facebook na yo, bien aimé, évangéliser bato mususu. Bazo sale la ba Facebook na bango pour na n'importe quoi, mais biso, ba biso na ba mama Sandra Mose katozo sale la vraiment. Ba Facebook na biso na ba mama capitaine kaka pona ko panza sango ya kolo Yesu Masi ya kolo Yesu Masi ya bien aimé Azanzambe abongwani tende ko joli musei lelo lobi akotika la nzambe bien aimé zala branché zala branché pour être koloye sous nzela ya prophète alingi alobela yo quelque chose ya motuya oyo kosimba na butu ya lelo oyo vomo kobomba ngo mama Elingolu fongola nzamba fongola biso misu matoi ya molimo poto yo kanzambe na pamboli bana nzambe nyonso to basutenaka ngai na tolo na se oyo basutenaka vraiment équipe nyonso ya tolo na se ata oyo eza na Kinshasa tolo na se Afrique du Sud tolo na se Kenya tolo na se Lubumbashi nzambe apambola bino esika nyonso oyo tolo na se ezali planté oyo boyebaka kopartage ata 1 minute tolo na se nzambe apambola bino napesi mbote na mabele na bandeko nyonso tu ya mabele bandeko na ngai ya commune na nga Bandalungwa bana ya Bandalungwa nyonso esika bozali nzambe apambola bino on est ensemble et tous les Congolais bandeko nyonso tu ya kobana ba Congolais nyonso pardon napesi bino mbote mbote na kombo na Yesu Masiya soko kutani na video ya tolo na seza pona lokumu nzambe koleka te bien aimé partager tokutana kaboye na nzela na tolo na se chaque samedi et chaque mardi avec le prophète Mbuku Ezekias oyo aza bongo visionnaire ya église la gloire de Dieu ezali bongo na Sergi pardon ezali bongo na Sarcelles donc ndeko nyonso to aza zinga ya Sarcelles Pierrefitte Saint-Denis donc prophète aza pembeni wana mosali na nzambe ya solo oyo abangaka nzambe bien aimé temps ekomi mabe bien aimé temps ekomi mabe la parole de Dieu dit racheter le temps car les jours sont mauvais Jésus-Christ revient bientôt. Shalom prophète. Shalom, shalom, prophète. Prophète. Alléluia, 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 alléluia. Shalom à tout le monde. Nazomona lokola réseau ezotungisa. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Shalom, prophète. Shalom, prophète, shalom. Kolo kila kukamwa. Adonai tozo belela yo elikia basantu on a besoin de toi.
Permettre-nous, Seigneur, tout sur la part nayo. Permettre-nous, s'il te plaît. Maman Sandra Moseka. Prophète, on dirait. Prophète, on dirait. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et toi, Seigneur. Shalom à tout le monde. Je vous aime tellement. Maman Gisèle Nsengo, la grande. La grande. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Pasteur Bali Mbambi. Kolo Apambolayo. Kolanda biso na 3W.tolona basala nzambe nyonso o boza na ligne. Soki boza na posa ya message moko ezomata na motema mpona kopase yango na tolona se. Tolona se eza libre mpona mutu nyonso tu. Tokoki kopase en direct. Tokoki pe kopase sur place. Tokutani na siège na biso na Erani. Opase pe message. Okoki kopartage pe parole. Donc tolona se eza pona mutu nyonso tu. Kolo Yeswa pambola biso, bien-aimé, partagez le Yeswa pambola biso. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, en attendant pasteur, azo bongisa toza na mois de la femme, tokomi pe na fin, tokomi na fin ya mois de la, ya mois na biso ya mois de la femme. Bandeko ebele na kati ya internet, bandeko ebele na kati ya ba Facebook bazo salela kaka mois de la femme, bazo salela ba émission, bazo yamba kaka basi, mais biso na tolo na se to yambi mwasi na kolo. Mwasi kati na kolo, mwasi po aza mwasi te mama Chantal maveka meto zo yamba par prophète Ezekiel, c'est que mwasi na kolo po na koyeba ko partager na prophète oyo nzambe azo matisa papa na biso na kati ya motema. Bien-aimé dans le Seigneur, entre parenthèses, le col à papa na biso prophète aso bundana nanu na kokota na to partager à solo quelque chose. Bien-aimé to moni ba audio ozo circuler na kati ya ba internet na kati ya ba réseaux sociaux na biso à propos ya ndeko na biso ya mwasi oyo papa na biso na mboka ya Londres, si je me trompe pas, prophète na évité son oza bien oyo aza na mboka ya Londres, na Londres. Prophète, oui, moi ça va aller à Londres. On dirait Londres ou Belgique. Na Londres, à où est Turquie, à Londres, à où est ce qu'on a mobile à ben c'est que na mboka ni. Belgique on dirait. Ouais. Donc ndeko na biso azalaki a mobile à benga qui est na mboka Bruxelles ou Londres, je crois, si je me trompe pas, parce que Mobali abundani, oui, mobali azalaki âge ya mukolo, mwasi andimaki a mobali wana malgré âge ya mobali wana mobali mwasi andimaki mobali abundani koko na biso abimisi mbongo ati Londres ou Belgique, non, Londres. Azala Londres ou Belgique, je crois, ouais, Belgique. Mobala bengisi koko na biso a bengisi ndeko na biso a mwasi na Belgique tolingi kotanga vraiment bakombo a batute parce que toye kotombola mutute toye kotombola nde Yesu Masiya bien-aimé dans le Seigneur. Mobala azalaki vraiment na âge ya mukolo parce que oyo abeti lisolo oyo eza koko na ye et puis mwasi alongwe Turquie à côté Grèce à côté na Belgique. Et puis tant maman na biso akomaki sur place bakutani na koko na biso wana na Belgique et puis mwasi ayebisi mobali ke aza na mobali na ye na Paris. Aza na mobali na ye na Paris balobi koko na biso supportaki message wana te. Atali na âge, atali na mbongo na ye ya ebele oye abebisaki et puis koka ya kozwa kisi soki ya meli poison devant mwasi
azotala koko azongisi molimo epai ya nzambe jusqu'à présent tozoloba boye j'espère papa na biso nanu bakundi ete puis mwasi toyebi sikoyo nanu entre parenthèses situation na ye te soki mwasi akite déjà Belgique po rejoindre mobali na ye awa na Paris nayebi te mungana na conseil ya kopesa kote ya bamama me nayebi te nazongisi nanu maloba epai ya prophète nayebi te prophète ça va prophète. Oui, ça va bien. Ozo kanga mama tolo na se. Ça va, siko namoni réseau vraiment vandi stable. Oui, réseau comme stable siko. Ok, Moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Yesu Azanzambe. Prophète, siko yopo na entre parenthèses tozokota vraiment maso na biso parce que terme na biso to vandi penda mingi na magie to bonzambe na kati ya lingomba par rapport à ba délivrance o tozomona eza lisusu délivrance comme vraiment de bonganga na kati ya église mais entre parenthèses papa soko lingi penda koloba quelque chose par rapport ya acte oyo bien aimé na biso aye bien aimé na biso outaki kosala papa na biso na Belgique papa zongisi molimo pa nzambe papa malobo mboka yo koyi koloba nini na peuple nzambe bon nga nazolobaka na peuple nzambe surtout makambo nga nalobaki jour wana soki tozosola makambo tozosola ngo dans les corps tozosola ngo vraiment na ba oyo oyo epesameli bango tozosola masolo na ba oyo bandimaka mokolo ya Pentecôte ba oyo bakota na nzoto ya Christ ba oyo baya libanda nzoto bakokomprendre makambo te po epesameli bango te naoloba na église universelle qui est le corps de Christ pa bana nzambe avant sala likambo nyonso fo kobondela nzambe fo koloka pe molongo ya nzambe parce que biso bana nzambe toza trop spirituel bonayebi te papa nazaki mopagano asaleli makambo na sentiment na ye wana soki azali na ndeo accord à Christ etali biso te soki azali ya biso na kati accord à Christ nde etali biso tokokota makambo yango ngaka nalobi mwasi wana tout se paye isiba mobali wana oyo asali boyo alinga bale na Paris so aza mobali ya sosolo aza mobali ya solo mwasi abongo aza mwasi ya libabe ameka kutu kokotise na ndako na ye te po soki akotise na ndako na ye akowumela pe te mwasi wana akokomplike vi na ye ye mpa oriske alanda koko wana akufi soki aza mobali ya solo ya bwani azolanda biso na television ayoki mbela oyo mokili epesi aevite mwasi wana batya mwasi wana contre mire en fait que mwasi wana lobi abongola motema mpo mwasi wana mpe soki abongoli motema te basejourne na mokili eza mokuse eza ya kokonte donc voilà yango wana nakoki korépondre mpona makambo ya mwasi wana koko wana do réponse na ngai yango wana mama to olandi nga réponse na ngai yango wana nazoyoka lisusu te soki aza mobali ya solo ya bwana papa na biso mbuku azoloba Ezekias ke soki aza mobali ya solo ya bwana akoki kokotisa mwasi wana na kati ya ndako na ye te parceke eza malamu te bon papa na biso Ezekias nayebi te nazosentir ondire delasi moko ya maloba ezali nayebi te soki toosolo nayebi te so toosolola vraiment bien parce que naosentir ondire mwa décalage. Est-ce que vous avez un très bien, mais moi décalage, mais quand on a le casque. Ok, c'est le casque. Ok, vous avez un siko, papa. Nayoki siko bien. Ok, gloire à Dieu. Ok, mais parce que na santa ki décalage pour na oyoko na retard, na oyoko na pareil, mususu eza pembe nama. Papa na biso akufi. Papa na biso akufi siko na yebi te conseil nini okoki komemela pe ba mama na biso dans ntango mususu bao baza en Afrique. Bao baza en Afrique, ntango moni mutu aye o aza âge par rapport ya mwana na o aza mukolo to boyi te libala balobi ke libala papa prophète Mbuku libala ekipaka te libala ekipaka âge te mais papa ta mobala leki on a 20 ans ta mobala leki on a 30 ans ata leki on boza ne kara 50 ans lokola ka oza na Afrique mobala aza na poto esengeli kaka ondima esengeli ka ba para bandima po mwana na bango ya poto to nini papa place wana koloba nini po na ba parents. Mais place wana tozo
place wana ntango tozomona bongo toyebi badifficulté eza na mboka na biso eza problème ya nzala na pasi moto nyonso azolinga sauve mpo na ye soki amoni ata koko moko boye ake kuna na Kinshasa akeluka mwasi ya kobala aosali aondima na ye ti me ntango aoya na poto achange eza nde bato bazokende obala na Kinshasa baevite soki Kinshasa luka moto age na yo obala na yo soki olingi obala koluka jeune fille te parce que so luki jeune fille ya osala mais soka luka ye moto age na ye akoki osala bongo te yo oza koko luka mpe mwa koko moko na Kinshasa baveve mpe entre bango na bango babalanaka veve na veve faute na ye yo oza koko okebala jeune fille alors azwi mbandu na ye ye mo moto alukaki yango nga neti naza bomama tolo na te baage na komi nango napesi par exemple so na bali te na bina libre na obala te mpo na esengo ye toloba ejour wana babalaka te mpo baboto kobala mwasi mpo ayaka na poto bozala na bino bien bopase babo moment parce que koko wana nayebiki ntango bakoko ne baoloba seka azalaki na bana mpe baboti alors koko akende oluka nini na jeune donc et voilà bakoko bazwa leson na moninga koko na bango makambo amoni bazwa leson baevite et puis bagarçon biso toya bana poto olingi okebala na kini surtout na oloba ngo mpo ya bapagane parce que biso bana nzambe biloko eza mwa pasi mpo arrive pa mwana nzambe mwana nzambe abangaka nzambe oyo atambola na esprit ya repentance oyo ayokaka molimo na nzambe aza trop spirituel biloko ekokomeli te mpo akende lukaka mwasi na église ntango akeluka mwasi na église azwa directive ya saint esprit ntango azwa directive ya saint esprit ntango paster na ye place ya bandimi oyo baza pembeni na église mais babiloko erivaka pa bapagano bazozwa mona basi na théâtre amonika luchi soki tete na théâtre akiti akebala ye eme nde nini omona makambo noti mais prophète quelque part banalandaki mosala nzambe mosusu azoloba alekaki na écran azoloba ke libala eza makambo musuni libala eza makambo molimo te tobimisa saint esprit na makambo ya libala nzambe akoki kolakisa mutu mwasi te mwasi mpe nzambe akoki kolakisa ye mobali te kote wana okoloba ni nzambe aza na droit ya kolukila mpe mobali mwasi nzambe aza mpe na droit ya kofungola mpe mwasi miso amona mpe mobali na ye po akwea na masengi na te non aza na raison pasteur ana raison so totali na Genèse 24 ntango Abraham oketi Genèse 24 otangi 1 tina suka ti histoire yango continue na Genèse 26 tina 1 na suka ntango Abraham azotinda serviteur ne akende luka Rebeka mpo na Isaac serviteur ntango azokende na nzela atiaki basi na bi mwasi oyo na kosenga mai ya komela apesi nga na bashamo nanga ye nde mwasi ya serviteur nanga eza sinte cela veut dire mutu soki alingaki olobala fois tia signe abina osepela mwasi par exemple qualité ni liboso fois azala chrétienne deuxième qualité ni mwasi yango fois azala kitoko bamisu balingaka bala mwasi ya kitoko belle de figure Abraham abale Sarah azali belle de figure mosusu abi ata aza ne kitoko te mais so aza sœur ya Christ aza na bacaratere bacritère totiaka mwasi normalement so yo omoni fo yo moko olingi osepela na ye ntango osepeli ne bomitiki na maboko ya Nzambe. Tant que serviteur a coûté na baksina parce que Bible dit celui qui trouve une bonne femme. Bible dit une femme parce que la femme va être mais Bible précise celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Donc cela veut dire dans une bonne femme il y a le bonheur, mais pas dans une femme parce que une femme basée belé. Mais Bible précise celui qui trouve une bonne femme. Pour trouver une bonne femme, il faut tia basine parce que celui peut to landi pe kitoko to balaka basia bizaleli mabe. Bah critères eza pour nanga surtout chrétien pasteur wana a raison mais je vais conseiller les chrétiens parce qu'apôtre Paul na Bible azolba moi Paul je vous dis au moins attends ça comme maintenant c'est pas moi Paul mais c'est le Seigneur qui vous recommande nga étant que pasteur nazo recommander ba chrétien si na liboso so lingo bala sœur moi na moi si na liboso za moi na nzamba za na kata corps à Christ deuxième si aza muto azobanga nzambe oyeba témoignage na ye et puis ça a bien au bal dans la famille moko yo yebi par exemple bien sœur na biso moko toujours prier dans l'église ça na telle famille tant tindi ba pakali église bien ba parano ba que nous mona pasteur on peut ça témoignage à bien donc aux a 80% de chance au bal à moi c'est bien 20% na kaka ezaka parce que tous un parfait tout le monde a parfait mais les lobat ba comme bal on pour plaisir au bal amoni moi si mon kitoko basi ya kitoko na kini bango nde bazoluka mibali pena po baya metango ayo moni makamno critère ya liboso serviteur Abraham atiaki critère wana muto akopesanga mali cela veut dire critère wana elakisi celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur
Parce que moi, si on a bonheur, j'ai quatre, bonheur, j'ai un PC, ma ou melana bachamo. Après que mon abaparani. En tout cas, bana nzambe so lingo bala, même na poto ba mabala ezo kufa ponani parce que bana nzambe ba bala na pressé. Il faut si na liboso mutaza mwana nzambe. Deuxième signe soko olingi bo mi pesi na maboko nzambe nzamba guide bino na prier nzamba sungi bino parce que Bible bi o nzamba permettre te ko sala matin na moké. Donc pasteur azana raison na mais soko olingi mwasi ya mibale il faut bo mitira na maboko nzambe nzamba encadrer bino. Amen. Bien-aimé, toujours pousse là, yo mouton koti, mami maka partager le message, évangéliste Mimi maka partager le message Nzambe apambola yo de ko vari LM va vie LM. Nzambe pa apambola yo ozo finga Bible, ozo finga Nzambe de ko adoze ninu ya Nzambe, minu soki ya Nzambe apambola yo bien-aimé na mosala évangélisation oyo ozo sala ya kofinga polo Yesu masili amona yo na évangélisation oyo ozo sala papa Ezekia Simbuku me tokene nanu mwa musika tozomona ba mama na biso mususu baza marié aza na mobali awa alingi su mobali na ete atiki mobali na ndako ni alobi akei Congo akei délivrance akei Congo peut-être akei côté la famille akei côté la bana mokomona mama atiki mobali ne awa kekuna ake kozwa mobali mususu ubi ake kozwa ba musicien mais atiki mobali awa ba papa ebele bakomi lelo ba maladie bazwi lelo ba cancer bazwi ba nzoto ezosila sila po nini mwasi akenda Kishasa mwasi abengaka ye ata kobenga te ayoka mwasi na kini kuna azwi mobali mususu ayoka mwasi na kini kuna akomi na musicien abenga mwasi alobi nalingi te bondaka mwasi awuta délivrance na Congo nayebi te papa président Simbuku yebisa biso ba mama bazolongwa France ba papa bazolongwa France ba couple ezolongwa ba mboka Europe pas kaka France France et Belgique Londres Amérique Allemagne partout Hollande bazokende ba délivrance na kin pona bino ba pasteur ba évangéliste ba prophète ya poto po bozana nguya te tonini papa yebisa biso na. Bon, mon maman tolo na se Bible bi mon père périt faute de connaissance. Au moni so to na cadre de délivrance na si to lobela on peut un jour na te ya mon église la délivrance elle est tout d'abord spirituelle avant que ça soit physique. Délivrance spirituelle les ali o yeso epsi Nicodème poko tambo konzel kolofo bota mambota masika. So mutabota mimbota masika. Premièrement d'office aza délivré muto yambi yeso kwa mokonso bix abimi na monde zodiac à côté na corps actrice. Dans le monde où ezali universel qui est le corps de Christ à côté na corps à Christ spirituellement mutuana a déjà délivré donc spirituellement biso bana nzambe toza délivré total mais délivrance na biso po comme délivrance totale 10 jours ya trompette kobeta so tokei to lungwe na mboko parce que diable aya a ces gens na mboka o tant to kende délivrance na biso comme total mais deuxième délivrance la délivrance elle est tout d'abord spirituelle avant que ça soit physique deuxième délivrance na biso physique délivrance physique nde yango batuluka na l'église mais maman mutu moko tako ke même pas mamolangi osali 21 jours ozana mokili ozala délivré totalement lukuta Yesu tanga zaka na mokili asala 40 jours 40 nuits mutali boso abimelaki ezaki nani mutali boso abimelaki Yesu ezaki nani diable Satan soki Yesu tabi nzeta mobesu basani bon bino akauka cela veut dire délivrance physique c'est eza continuel et continue aka yango Bible lobi na biso quelque part na Jacques 4:7 Bible lobi na biso résister au diable nzamba pesa biso bibundela résister kana diable jour trompette kobeta nde tokei et yango na zipsa bana nzambe soki okepa mo basali yo délivrance au moni que o se sentir délivrance na salami pour na kobatela la délivrance il faut se renoncer na mal donc cela veut dire on se repentir parce que si on se renoncer na mal te oko si la pasteur à poto bazana ba on ngouete même ok na Kishasa on a délivré tout parce que délivrance est continue quand on a prié pour toi tu dois protéger ta délivrance pour protéger ta délivrance tu dois renoncer au mal renoncer pardon au mal est égal à la repentance tu dois te repentir yango moni bato ebele bazoleka des églises akena pa mamolangi banda sala 10 ans 21 jours azwaka délivrance te babizelaka délivrance no parce que bato wana bazobongola mitema te problème eza par exemple bible ebina soki
milimo ebimi misato soki bakei soki ofongoli su porte baozonga combien baozonga combien amen bakozonga mbinga donc yango moni spirituellement quand on a reçu Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur spirituellement nous sommes délivrés mais maintenant délivrance etikala déjà physique parce que tozaka na mokili o Satan siège. Alors délivrance en tant que l'église toute la délivrance physique est continuelle. Jour enlèvement et seulement jour trompette et robeta token na likolon de délivrance n'a pas commis total mais sokoza na mokili o pour stabiliser délivrance na yo il faut au sala recours na repentance il faut renoncer au mal tika mabe balingo tika mabe te basali yo délivrance yo wana lobi akeyi babiloka bato milimo ba demo ekotioso basali yo délivrance yo wana ke kwa ene kobo basali yo délivrance yo wana ke na bakesa lisumu bato wana bakotambola. Comment fait-il Moutou Alongwe pour France? À quel Congo délivrance? A tiki mubali ne na ndaku. Mais Moutou a commis na Congo a vu les musiciens. Si qu'on délivrance, on va beaucoup pasteur Moutezaya qui m'a bé. To ma bé Zaki déjà quand na katia moi si on sait qu'il va pasteur en moi la délivrance. Maman Tolna c'est déjà Moutou Bongo. Déjà aza mutu moko monani amu pagano a mwana nzambe te mwana mwasi so lingo kezwa délivrance le chef de la famille c'est l'homme boyoka na mobali na yo mobali atindi yo kezwa délivrance bokena mobali na yo mwana mwasi kezwa délivrance nga kelinga su mobali est-ce que ça délivre déjà tant kelinga mobali ozo sala adultère impudicité il y a pas de délivrance. Donc so tokeka na sija ngulu yango na moni sija bongo ça sert toko boma tango na biso pama moi sana agene lifelo totika na biso tranquille toko tapina na masolo bana parce que muto mama to c'est moi na nzambe o akikisha saki luka délivrance est-ce qu'ako kelinga sous musicien et bon pasteur délivrance cela veut dire azana délivrance il faut que ne ka mangengenge il faut que ne ka lusisi la ba pasteur a Congo ni ba na nguya tondeni nzamba yoka bango ba pasteur ba France nzamba yoka binote il est le même hier aujourd'hui tellement pasteur azana nguya zate mutazana nguya Yesu opéra au travers ba pasteur. Cela veut dire batona c'est des aventuriers. Déjà mutuka kozomona ka kiki sa lingi déjà musicien. Alors boko si la pasteur abat makambote. Ba pasteur o ba banga nzambe na belé. O pe ba banga nzambe na kin bazé belé. O pe baza ba Bien aimé, partagez le message, Tozoko base koko ba bande ko oyo bolinga biso da tolo na se soutenons-nous. Bo soutenir biso tozana na temps ya kosenga bino kwanga te lipa te tosengi mbongo te tosengi kaka soutien ya partage ya ba émission so okutani na émission boende ko partager liloba na nzambe kende na kati ya réseaux sociaux au bazo partager vraiment pas mal parole ya nzambe pote liloba na nzambe kende liboso kolo yeso aomona à chaque partage oyo ozosala soki monde à ténèbres bien aimé ya bo satana e yokana ekende liboso pourquoi pas biso bana na nzambe moi mutu moko nteko moko papa moko mama moko azo passer bata oyo na ndaku na ye akoyamba pe video na biso ya tolo na se na butu lelo omoni pe ke bebikisi pe bomoi ebikisi pe bomoi ya ndeko moko esika azali tozo partager parce que na temps oyo na poto makambo komi ebele bandako oyo tozo mona 4 mire oyo e bombeli biso bikamo ebele na kati ba témoignage ebele na kati ba mama ebele bazo protéger ba papa bazo lingolo bate ba papa ebele pe bazo protéger ba mama bazo lingolo bate comme Bible et yebisi biso et Bible comme Bible yebisi biso que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Basopa mitema na bango babimisa o eza osala pasi parce que bato bakomi ko se suicider na kati ya ndaku okomona ke mutu a se suicider comme ça bien aimé dans le Seigneur pour rien mutu a se parce que
a problème eleki azana mutu o ya ko expliquer te azana mutu o ya ko expliquer te azotala problème on azana ngo na okende ko expliquer problème o le pays ya nani na okende ko lela ya nani batu mususu bazokoka na bango kokanga motema te omona na bapasi wana akokite aya bimi liboso ya réseaux sociaux lobi réseaux sociaux ezalaki te lobi internet nde tomona ba WhatsApp bani lobi ezalaki te tobande koyeba te kingani nani asi suicide lelo vitesse oyo ya internet ekomi nango ata moto akufi na minute oyo babomi motu na Chine na France tozoyoka ngo na minute mosusu tozozwa mpe effet direct mbala moko donc mayele oyo ya kosala internet mayele oyo bien aimé dans les seigneurs il y a réseaux sociaux ezaka nzambe peut-être mungu na sala kiango akanisa kiango eza pour intérêt na ye lelo pe eza ko aider panza sango nzambe apambola bandeko no surtout boza na ligne zala brancher prophète azozonga tozo continuer thème na biso tozo kota siko pe na tanga azokota na thème na biso bo qui magie to bon nzambe na kati église parce que to moni trop tokomi fatigué nzamba pambola ndeko Guylaine Milambo nzambe apambola yangai mama mbanda ya debo motema ya Jean-Claude na Londres nzambe apambola ma Chantal ma veka nzambe apambola la grande nzambe apambola évangéliste mami maka soki nzambe asungi sima mikolo pe tokozala na évangéliste mami maka na nzela ya tolo na se basali na nzambe nyonso totelema tosala évangélisation soki omoni oza na message moko ya kopesa mpona corps du Christ oyo ekoki kobakisa implice na bomoi ya bana na nzambe ou témoignage moko oyo nzambe asali na bomoi na yo bien-aimé ekoki kofortifie mutu moko mpe bote mosusu azoleka ka oyo yo oza nango avandi kote moko azolela azoyeba lisungi te akoki kolanda yo mpe pourquoi pas azwa mpe lisungi na nzela na yo benga biso komelanga na Facebook tokozwa rendez-vous papa ebele bakomi kokwea maladi mwasi na ye akendaki Kinshasa alobaki pa ya pasteur moko songolo pakala na Congo tosala posa ya kotanga vraiment bakombo ya bato te s'il vous plaît akomi na Kinshasa mwasi alingi musicien bien aimé dans le Seigneur papa na biso nzoto ezokonda kos alinga sila tia bunga na yebite yo mutoza na likamba koloba appelle-nous au 07 53 38 85 20 okoki komema pe conseil na papa na biso akolanda biso ekosunga ye prophète shalom prophète ozongi prophète otengisi mutu balola wa c'est bon pareil mais là on comprend en tout cas merci mais bongisa bien boye c'est bon. Bon, c'est bon. Évangéliste Jimmy Zuzi Mwimba Nzambe apambola yo shalom makuba Tumba Nzambe apambola biso soki peno za na besoin ya koleka na biso na tolo na se bien aimé benga to passer message eza site ya bana na Nzambe prophète otenga misi mutu esa etali na se OK ozongi siko bien. Bon, papa na biso prophète ozo kota pena na mozindo ya lisolo na biso nzamba sunga pena cette fois-ci réseau qui matin nous sommes à www.tolonase.tv ici à Tolonase nous rachetons le temps car les jours sont mauvais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt nous sommes là avec la femme du patron maman Anne Kalamba et moi si ya mokondi bien aimés dans le Seigneur toyoka prophète na yebite tokota dans la thème na biso ya bo magie tobo nganga na yebite prophète ba pasteur oyo bazotalisa biso ba délivrance ba pasteur oyo bazotalisa biso prophète comment je peux dire ba délivrance toboite na yebite pona ki magie na no ki ma question na olinga na tuna e ki manga pena na mutu ki magie oyo prophète ekoti na kati église côté ya mukie scène belé
prophète ici tepe nalingi pena bana nzambe bayoka eloko nini oyo ezoseme biloko oyo po ere moko pe satana prophète akomi kokamwa biso ere moko pe satana makambo mosusu biso basala nzambe tokomi kosala mpona koki komilongola te ekomi soni na miso na bato bapapa ebele balingi su basi na bango baya na bangomba na biso te bakomi kobenga ngo bangomba ya banzambe-nzambe bamama ebele bakomi mpe na keba bapapa mpe baya na église na baéglise na biso oyo esika biso baya na nzambe tosanganaka te lelo ekomi église wana ya bakongolais na okende te parce que basene eleki eloko nini okoki koloba prophète mpona mama tolo na se vraiment nzamba pambola yo omoni nyonso ezosalama na mokili aza réalité bible est prophétisé déjà la parole de Dieu a déjà prophétisé parce que la bible dit la parole de Dieu c'est la prophétie en excellence. Donc cela veut dire makambo ezosalama bible elobaki yango bible tango ebi dans Josué et na Joël pardon elobaki yango déjà que dans les derniers jours je répandrai de mon esprit to komi suna acte 2:17 bible elobi yango kaka. Donc cela veut dire makambo tozomona ezaka accomplissement à parole. Or la parole a dit les jours où vous verrez l'abomination vient s'installer à l'église, faites attention. Vous qui lisez la parole de Dieu. Bosala keba. Yango makambo tozomona. Maman tolona se ezali kamso au cachete la magie est installée à l'église. Makambo tozomona eza l'ombre parce que bientôt l'église sera enlevée. Quand l'église sera enlevée, Antichrist a la alliance na Israël au tozomona. A na pe na temple. A suspendre na temple à Salomon. A suspendre bo offrande na adoration. A na place adoration bo adorer Christ, mais si te bo adorer nga. Après 3 ans et demi pour tribulation ezala 7 ans. Après 3 ans et demi ba Yuda ba osala ba couper alliance na Antichrist. Antichrist a vers les nations et vous avez la grande tribulation 3 ans et demi au tobin kacha 666. Donc cela veut dire yango moni lelo ba ililingi wana lokola ancienne alliance ezaki ililingi ya nouvelle alliance ililingi pe ya Antichrist pe bandi sikol Antichrist abandi ko agir mais tozomona ngote ponani parce qu'il y a le Saint-Esprit le consolateur de l'église. Les jours où la trompette va sonner, l'église va partir avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va arrêter son rôle comme consolateur de l'église parce que rôle n'est bandé comme consolateur de l'église jour il y a Pentecôte, rôle n'est aussi là comme consolateur de l'église universelle qui est le corps du Christ jour de l'enlèvement église. Tant l'enlèvement goyasigo Antichrist a séparé ta robim. Donc makambo tozomona lelo pona Antichrist pona ba Juda eza lokola ancienne alliance nde biso na pona biso ezaki ancienne alliance ba Yuda o eza score nouvelle alliance pona bango bazo vivre lelo eza ancienne alliance nouvelle alliance ba Yuda ezo ya kala mingi te na tribulation parce que ndako na tribulation Antichrist akoyaka pona ba Yuda obanda pa na bango 7 ans demi à tribulation 3 ans demi na ba Yuda tant ba kata alliance ayesiko vers les nations ndenge yeso salaki 3 ans demi peut vers les nations. Ils ont enseigné belé to continuer. Cela veut dire l'antichrist est déjà installé. Lilingi nezali. Au Bible, vous qui lisez la parole, lorsque vous allez voir l'abomination vient s'installer à l'église, faites attention. Biso bananzambe. Déjà tout ça au Kebat. Ba obaza au Kebat ba bananzambe. L'histoire yaba vierge folle. Ba ol bazaki mayelete. Mafuta na bango silaki mais tant ba yeko senga ba musu mafuta botekela biso mafuta ba makama mafuta bateka mafuta basomba ngote mafuta et c'est l'huile mafuta na ezo représenter huile onction l'huile du Saint-Esprit ba protéger kango le temps bango ba bimé ba ke somba mafuta et ça leni mobali ya libala sani ezaki retard cela veut dire ba o bazana mafuta ya molimona ba vierge sage ba oba na face na mafuta molimo sans les vierges sages ezo signifier l'église qui est le corps de Christ la femme de Christ ba oba na mafuta molimo tango yango bazo batela mafuta parce que na otanga na vexé na Josué na Joël poto kota na mama na likambo totanyo na Joël 1 verset 4 à 5 la parole dit la parole de l'Éternel Joël et pardonnez le Joël, Jérémie 1, 4 à 5. Jérémie 1, 4 à 5, non précisé. Jérémie 1, 4 à 5. La parole nous dit dans Jérémie 1, 4 à 5, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'aille formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti dans son sein, je t'avais consacré, t'avais déjà établi prophète des nations.
ozomona makambo Jérémie alobi déjà avant Nzambe asala Jérémie na libumwa mama na ye avant Nzambe asala mama tolo na se a consacré que déjà évangéliste na ye eza azarte lelo zali évangéliste ya Nzambe déjà consacré mama tolo na se évangéliste banda kala yango moni bato baza consacré déjà depuis libumwa mama na bango basali ya Nzambe bato wana bakopengwa te bako Bible lobi même abomination eye kosazeli l'église bato wana bakozala touché te bakozala épargné mama tona se bato oyo bazokeno simba ba magie recours à magie totanga on a Matthieu 19 pour tout développer thème Matthieu 19 11 à 12 mais 12 on te clôturer. Il est répondu: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux qui cela est donné, car il y a des énigmes qui le sont dès le ventre de leur mère. Énigmes toko remplaçant le ministère, dès le ventre de leur mère. Il y a qui le sont devenus par les hommes nabato. Il y a à qui sont rendus et même énigmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre. Amen. Maman tourne la donc, Bible sur bango kuna Jérémie, Nzamba établissaki depuis le bouma mama. Ah wachu na Matthieu. Likambango ba ko révéler na Matthieu babi ezana ba sali Nzambe mususu depuis le bouma mama na bango Nzambe sa consacra bango ba sali Nzambe. Mais ezana ba sali Nzambe mususu ba komi yango kaka pona bato. Na banana no ba komi pona bato. Ebele ba pasteur ebele ba komi ba sali Nzambe pona bato. Parce qu'il y a une théologie, mon à côté théologie, école à ministère, moi à côté école à ministère. Bazali. Donc cela veut dire, après, tant que si théologie, école à ministère, bah consacrer, bah comme bah passer, tout le monde va passer à protestant, et belé peine à réveil, bah comme bon. Bah passer, belé tout le monde a wakaga, azagi frère en Christ. Tellement, au monde il a réveillé tout ça les cause la prédicateur et ça a ministre de Dieu. L'église le roi ba témoin de Jéhovah, l'église le roi ba Branham. L'église le roi ba dewe. Que la plupart ba frères ba prédicateur même na rêve. Mais na rêve soka muta komi prédicateur. Même na ministère te mama to na sa ni. Ye wana soki a pasteur azo telemela ko coordonner ta ke na kina ke pesa ba sala Nzambe mbongo. Ba sala Nzambe bila kimba comme ba pasteur. Ba tie mafuta tanga ozonga kaka apôtre, prophète. Nani il y a un moment le même ministère prophétique il sera prophète à prophétiser. Un prophète c'est celui qui enseigne la parole de Dieu avec révélation. Les dons de prophétie moutonio ça rose en même frère même pasteur. Mais prophète bah il a un message. Prophète c'est quelqu'un qui ramène qui prépare l'église à l'enlèvement. Prophète a un message prophétique. Moi quand je prêche les gens réellement ils voient en moi que je suis le ministère prophétique. Mais ça te non, papa n'a pas botama na goma, ou la chaussette à rouge, tikota keratarate, ça c'est des aventuriers. Chora goma imbattable, laissez partir mon peuple, laissez partir mon peuple, makambo to biso to mona on a ba 98 na ba 2008 to elongwa na ministère prophétique to longo lango. Yango monaka ba prophète ya Nzambe ya solo na ko pesa exemple ka par exemple net prophète monga na yebi on na sepelane prophète wana ye ate ya parole afin na parole au monde a prophétisé tam sous 2-3 personnes mais moyen atanga ko moyen ate mais au monde afin na parole c'est ça le ministère prophétique. Le ministère prophétique n'est pas un don. Mais les lots okuma ba petit muso ba banika ko bima ngata on atala mwana musika ba okuma c'est rataka te na bi mba okota li felo ba Olanda Jérémie makambo to mona on a 98 na 2008 to na ministère prophétique to bimisa biloko wana to commence qu'on a parole to fana na parole révélée qui est la prophétie en excellence. Donc yango mama to lona se ozomona lelo magie ekoti pona nini ba pasteur wana ba unique meana ba botama dès le commencement te na babumwa mama Nzamba consacra ba onde ba comme ba passer parce que nebi frère mo botoza une église moko obi que frère on a tant to bande église frère wana banda ko yaka na ba veste donc ba veste alinge quitte boso na taliga bi ko biso ba sakol to kota na mitema ba na bi oyo awumela ta opengo obi frère wana mbango mo azaki na ngolega même mboloko
Et les gars qui désenté, frère, on a commis pasteur, apôtre. À Kekin. Ah, bah, redonner à y. Frère, quand tu as ta veste, et ça, mon ministère, pasteur, voilà, ta veste propre. Azan onction, azan sapeur, il n'est pas un pasteur. Pasteur, là, tu as coupé, mais lorsque tu as l'onction de Dieu, tu vas dégager la parole de Dieu. Frère, comment les frères, a comment paralysé, atika makamanzambe, pressé. Yango moni bato ebele lelo bakoma osala bona pona kota na sijango yango moni babi ba énigme wana bakomi na bango basali ya nzambe pona bokonza likolo aye kaka moni bamama ebele bakoma oteya na internet kwana bamoni kaka internet ebi mama tolo na saza bango mpe babi tokota kaka pa mama bamisu bazali bachroniqueur ya musique ofinga bato lelo bakoma na bango baévangéliste sikoyo lelo babata bo nzambe pona bango point d'interrogation toyeba bible bi la fin justifiera les moyens toyeba bango na suka pona 10 heures babandaka bien na 12 heures bakekotisa magie na église yango moni basala nzambe ebele mpona bokonza likolo bato bakomisi bango basala nzambe mama tolo na seyebisanga mosala nzambe abongo soki amoni makambo job amonaki ntango job mwasi na alobaki boma ye bapaster abonso azaki job ntango job nzambe mwasi job abaki na job finga yo kufa no bapaster abonso bamoni makambo job amonaki baofinga nzambe te baofinga nzambe makambo oyo jérémie amonaki jérémie asala lamentation de jérémie malgré nzambe abi na pono na libuma mama basali ya nzambe abonso bamoni makambo ya jérémie baosimbakisi te mama tolona c'est nous on a vécu des choses dans les ministères yo oza témoin au monde pena que église bokauke pena nzamba o tester parce que nzambe tala job asalaki na eloko te nzambe kaka osala réunion na bana ne na ndako satan ote kobeta tour akute na nzambe job 1 so bani na 1 tina nini babi Dieu se réunissait avec ses enfants alors le diable était dans les parages en train de faire le tout temps à côté moni nzambe na bana bi oh nzamba tuni ativi mon serviteur Job satan bi oh mais Job wana ezokumi ça parce que pambola e mais kaka ko lakile mabo mona ko finga nzamba bi kende ko simba Job na biloko me ko simba molimo nete oyebi makambo Job amona mais lelo pe nzamba ko loba pi oh Satan oyebi prophète monte Ézéchias mbuku na sarse kena ko visiter. Et il y a des temps où dans les ministères, le diable peut te visiter. Nzambe mo va permettre peut-être pas le monde brisement. Mais ce que ça là qui Nzambe. Amen. Ce que ça là qui est unique mais on Nzamba pona depuis le bon moment. Nous on a vécu des choses que vous senti église batbake. Likambo ça tout le monde likambo bimbatbake. Likambo bimbatbake. Mais tant qu'on a Nzambe, au sala alliance Nzamba pona na libuma mama au simba kisite. Mais ba passer au ba ke simba kisi ba énigme mais mo nzamba pona ba te bango mo ba bengama ba komi ba sala nzambe na ba parce que moi na nzambe mama tolo na c'est tant to ya na église to ya to luka to kena to ke lola to ya na église poto ke lola bo yebisanga siko yo ye na église o simba kisi o koma na ba jipo koma na mbongo est-ce que ça moi na nzambe bit na son on vient pas à l'église poto somba ba jipo soma mapango. Prophète Abini azozonga lisusu. Shalom, shalom à papa Germain Pembele, papa Germain Pembele que le Seigneur. Oh mama mama na lobe, mama tele mabondela, tolo na se, mutu pe na moi. Olemba te mama, telema bondela,